mais yo sali ke okoleka be émission okongangaka nkono mobutu akufate nkono mobutu nde tata na yo aza papa nanga vous bele wapi 150 nombre d'habitude onga na yibi ndenge bino bwalibe 150 papa apona kaka yo apeso be batisi yo ka oyeba ke papa zambi te ngai kwa pesa nga ana raison pesa parce que tu n'as pas et tant nous sommes peut-être doit crime ngam tu na lo bayote yo za journaliste ndeni o ba ko ba mna lingate kona lingama ngane mutu na lo bayote ngai bobutu aza te nazano ndumba baza ba ona raison ba pesa po alliance na ekotite na koza mbala ata 30 ata 50 donc na balancer bango oza makaso me minga komina buo solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact na idéologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ta mutuka na yo epalola maki couleur elongwe nimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka ekosoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola chassis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kin gravitage ezalaka place moko na pine korpa epuis tosala so ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pine na machine na ba demonte pine epuis tobamba ba pine na ba meche la meche elingo ba onati sete mbamo tolongo sete te meche na ndenge système mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosala na ba demonte pine la machine à pine zakuna ba demonte pine et remonter pine remonter pine gente robe baté je sala na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo salaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Pibi. Et cela d'Amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Pibi. Et cela d'Amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Pibi. Tekunaga naza kuye biso Tekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avis du public Tekunaga ko kilema tukinde Parce que le long deko Eza nefe Parce que le long deko Toko sepela Nimo kope Oye bunenga vie du public Ebengaka
tout le mingi bana membre Boalibe Kolandanga bino les grands bokatiers chef Ngungi Nzamba balobete tozape na bino na avis du public balobete avis du public ya li chaîne moko kitoko ezabe ko zongisa biso na kati ya ntoki eza ko zongisa biso na kati ya culture na biso wana monete bozali belé botonde belé ko balifuma bole belé kolanda na moko oyo balobete za na moto moko oyo te a fungoli internet te a beta batu idéologie pour na côté internet Didier Masuki balobi Didier Masuki muté ta pesi valeur na bato te basala ka internet a pesi valeur na bato te ba fungola YouTube a pesi valeur na bato te basala ka nini ye wana Didier Masuki motema ya mama ye aza l'homme balbani dans français l'homme la plus sérieux de l'Afrique centrale. Bana maman nabi français be malamu te tozana bino elongo. Bana maman na tikate na lobiete lelo yo eza mokolo moko na vandaki lokole te beti connaître princesse a lobby ba lobby mingi bana maman bo benginga pe lokole pe betami mingi bo benginga mingi princesse makamba lobby ezali be a solo princesse makamba lobby ezali be ya ndenge nini princesse makamba lobby to alibe koyoka ngo ezali be ndenge nini bate belé bolobaki eteke princesse azali mwana mobutu te aliko kosa aliko luka babes bate be bolobi onote chef nzamba oza ko ma princesse boni ako tio be na ba problème ako tio be na makambo ngape no kibe babiloko na bino yango na bengi princesse pe ba bengi ye alobi note il faut to so na bino ya lekaki na ba chaîne alobaki ete Nkondo Mobutu ngai na ko benge ben Nkondo Mobutu azali en vie mais ye alobi ete papa na ye azali donc ngai na mi Nkondo Mobutu azali en vie te mais ye alobi te Nkondo Mobutu azali en vie tata na ye azali be en vie bana membre boka beli kamboy et déranger qui peut et cela qui be mabe mingi yango te tozana ye to kosola bena ye makambo lolenge ndenge sengeli yango na to kosola bena princesse to tel sabino alobi be nini ndenge to yambiye pe makambo tu ezabe normal mbote princesse mbote mopanzi sango mais bandeko ba koloba yo zali be moto moko ya mabe na saini ngapa na Kongo na mboka na ngana na kimia et puis za mwabiso wa mama na sali nini mais yo sali ke okoleka be ne mission okongangaka Nkondo Mobutu akufate Nkondo Mobutu nde tata na yo aza papa nanga Mobutu vraiment aza papa nanga oh toza 150 oh nombo ngai Mobutu abota bango to asa donc ba médecin faut baza makasi poso baza posa ko saso ki ba benga ADN na français baza la ADN na français donc toza 150 toze belé wapi 150 nombre na biso onga na yibi donc oh yo yebi be boza 150 oui papa na biso donc toza 150 nombre papa o nga na yibi mais siko ndenge ni bino Boalibe 150 papa apona kaka yo apeso be bakisi yo ka oyeba ke papa aza en vie te ngai faut pesanga ana raison pesa parce que tu na poani pona nini aza posa apesanga papa na biso côté moko aza papa na ye aza mungwandi mais mama na ye mama Mobutu aza mutu alisala nete na mundongo o basala agriculture koko nanga oya boti ba mama nanga auta na mundongo ozomona sko do lié wana te maki aza bato belé papa penze faut faire na cadre immeuble place aza no mutema mabe kambo elibe kolukela bato makambo yo ozali ko sama makambo wana chef nzamba obima be mabe awa yo ozali be kolobango zana kimia zana kimia po za mwa ba mama zana kimia na lingi leo omondi na zabo mo douceur wana ya le kwata ona ota ma Denise ya mama nga mama kimia alobate na premier ministre le kwa za mama moko kimia ba omondi na za douceur Zoa pe kimia pour maman Denise a fait sa biso no kimia na premier ministre a fait sa biso kimia on a maman moko premier ministre lo baza tendresse lo ba bien lo koza moi ba maman zoa kimia pour tiango na na flatter ngo te papa maman Denise a benga te ngala za posa musolo te musolo menga ki na fati pende azana fa na kana na za mbali 30
siko soit dans occasion mutu mwa kotsanga na commune na ko inviter Fati le quoi ya na ngabele pas beau frère ngaza na pas ça inviter Fati le quoi ya na belo lenge bon à part qui président na yé aza grand frère nanga de lenge bon maman moko tata moko aza maman moko tata moko te yé papa ne Kisekedi mais Kisekedi nda sala Mobutu nda sala Kisekedi bongo te bazale ba camarade siko soki alongwa ki président à cause d'un président maintenant na yenga na yé na Congo na yé était na Kisekedi azara po mo ani Fati na bengi na mariage na yé ko contribuer mabe na bengi na bengi na cadre ya ki président te pona que n'est pas maman Marti na maman mo na yé na zo kanza na lia ko pesa biloko na cadre donc na be kota maman Marti na ke était poni maman biso baza maman Fati te maman Marti za maman biso net na moi oh maman Marti so benga liputa asoba liputa oh asoba liputa na kimela maman so benga liputa maman Marti du public bokolanda public bali be kolanda les grands bokate cha vinza manzamba boki princesse au monde public ba kolanda chaîne avis du public ba kolanda hein ba komona biso pona yo lobaki wana makambo okoloba public bali kolanda makambo to loba te makambo to makambo to loba ngana zobeta ndeli soleti ya Marti nde na zabu na ko occasion mona Fati mais maman Marti na maman liputa poso na ke pas Denise a kolinga te azo ba te ke biso ba to na ko sale ki seme ki mo la longole ata lipapa a comprendre a retira ki mo sa ki président mais ngana ko longole papa ça seme ki na ngana boyo ke na kuna pa yosa ki na tam ko déranger mais ki pa maman Marti a maman moko yamba batu akia tunga mwana ne maman liputa a pa ko linga liputa na zongi na regretter mère liputa il faut ça la honnête ya yo donc ngal liputa nga le 8 mars pona olata on tam tuna fin mois olata liputa nga muta so minga maman kwa za maman moko yamba bato yepe a parole loro moko bozongi mais 14 ans nana wana na masolo lolenge te bato ba koloba yo lobi te nkondo Mobutu akufa te azali en vie est ozala be preuve o yo ko be ko laksa te naza be preuve te nazande na ye maman Marti nde suko azobosa na kabosa na ponga na kende pa maman Marti ngai maman Marti naza posa na solana yo après obenga Fati aya wana papa na ya ume na immeuble mingi wana zala ngaja princesse ya bana mambo afili ngamdu na loba na kenda na nga kuna na kozo occasion te talaka ya na Fati aza président aza président non siko na kozo occasion mo solana ete mais pas maman likambo eza bobo na tuna papa na binake benga bikende ko benga Kisekedi ko bimisaka a ume na immeuble aza posa zo libanda bimazo pepe motuna nga ezali be soki batie yo balobi ete vanda wa bimisa ye ba tia ate ba otuna nga dala omone zalo kwa mutu moko akumbe kolo amaki akumbi kalabasi bako brutaliser nga te donc ba border nga makambo yo eza ko troubler be bato be motu te ko troubler bato te za na kimia eza ko troubler bato motu mingi moi ba mama bato ba dit que princesse atomora mais roza moi mama na otomora te so pe na pouvoir ancestral wana bon koko na kibondoki ali wana to komona nkono Mobutu aza en ville kwa yo za to sola na yo boy azali parce que menga makambo pe eko tambusanga pe motu tambuso mutezi wa kimia nga mtu na oloba yote yo za journaliste ndeni obazi ko ba mna linga te pona linga ngane mtu na oloba yote ngai Mobutu aza et puis maman Marti ndia zobosa na kina pepa kipa maman 3 famille na papa mtu aza pouvoir mtu asimbo koko weza Kisekedi atunga po ngabi o papa yo tika makambo loba ngaku tunazoke na ninga nakuta na Kisekedi yango kwa misi parti mususu akabila nga IDPS papa tunga po ngabi o ngake na na ba rememe IDPS na ko kenda o poani mbango ya père ndesa la IDPS na kiko tunanga bi ngana yeko tuna bino bata IDPS est ce que na ko occasion moko ko te pa Fati o te ngabi o kasi lelo kasi batu ba ko boya musala ya Fati beton ba ko ba note Fati o sa musala te bitumba kuna ya libe ko bunda wana langaja batunde ba ko loba etaka ya sa ya na yo ko beta mbelani na bana oyo ya mboka bakola na biso public mo bakola na biso bosali yana yo boso bitumanga ezo bundeza Fati eza ete ya ko fana boke na balingi na bango te sikwa sani ya za soda za civil ko pesa ministre bo benga bona français ba pesi ministre ke ne ko bunda ba okete wa ke bunda yes ke ndinga zana ko linga te mboka neza eza na souffrance mboka neza masasi guerre za mboka ni te a olinga te azolo ba bango ba asate sikwa sana mi jemi kisa donc siko président bide bitali azoloba bango bazoka te bazaka be ko sabeni azwi mbongo apesi mabasoma bake soma minduki bake basombi bake ne ko bunda abalingi te siko yaka ngasinga kingo abalingi te be pon yaza soda nga fena soda potunanga siko ndenge azana afana na ye po eza pe royaume te eza soki eza contrat soki pe alongwe président ozani ya mais batika sala mandat na ye ba colonel bazawa ba mise degizawa na ba koti eza ba muna bango eza ba Fati te bo tia Fati na kati poani mais kasi toka ki maloba ya
ya mwana mboka rais lolenge ndenga lobaki ke alobi note ke guerre o ndenge zali wana eza na pouvoir en place nde bayibi be ba secret wana makambe belé wana zilano rais akoloba lokwa nani rais akopesa eloko mbo lokwa nani président aleka mais lokwa aleka makamne leka fana kimia si aza ba bien na ye aza ndenge aza wana azwa kimia ya koloba soutien donc il y a kimia na parti na ye azalaka président ça soit 18 ans na pouvoir azwa kimia pourtant ya azaki président fatia loba ifesco eza yete eza fati akoloba te ya betaka lisolo soki alingi komisela mate ke kongo ekomi ndeni mais aloba te po eza ngongane te azwa kimia aza ba bien na ye aza l'aise na kingati soki kuna eza lokwa oza à Paris to bwakele ba folo po asale lo mo bien mais oyo eza ta ya fati beton ya beta na ye. Merci bana membre balandi ya avis du public boalibe kolanda ngawa bino les grands bokatier yangwe bolole mosenzi chef ninza manzamba na lipe na bino na kozong sa bino be na culture kotasa bino be oyo etali ben toki na biso princesse public balibe kolanda biso souci na ngezali bato bako tutu kisana ebele belé debisa biso tata etana ye te mikolo aza malade mikolo yo santé dérangeant qui mikolo aza bien penza te tara age poussana santé penza parce que na papola qui penza chauffeur na papa au fami no bazo peso mbongo ki chauffeur na macha qui juste kumba ko kena pangote poani au papola ki nani badi roba kolana na papola ki chauffeur papa biso akumbi papa akena pangote ya asali crise nga papa yaka na tie pou ngapita la keba nga mongala okumba ko kene ko la sepa goti poale omote agine poussana comme le quoi moi muke akomi le quoi moi muke soki abi mema ko mema ka ete parce que azomona biloko on est ça le quoi émotion ko mema ka ete aza mutu moko to aborder ye dia kina posa soki fatia za posa mona ye amona ye ba osolola ako expliquer ye nenga zalaka te na bokeli premier ministre za komona maman Judith Judith à Montréal donc maman Judith na bokeli folonga mam papa. Oui, maman, je dis bien moi on a eu maman je dis à toi qui volonté. Oui, quelqu'un d'autre qui t'a maman Bobila. Donc il a posé ça à maman Bobila, ba solo là, même encore papa. Na tu papa est-ce que là on a tiepé total en monnaie. Ah, ce qu'on y a on a mon maman je dis pour papa et a ngape na ebi français na okuta na ndengeni. Mais est-ce que ebi français de point? Oh bon atanga. Tangate. Na sala ka agriculture. Na lo na pondu, na lo na masangu. Nalo na lignoro mais français ni na habité mais na sala gri. Pona ni français habité. Te ba l'accent ka ko lo na bilanga. Salongo salongo nginda mosala salongo nalo na ka bilanga. Donc yo be lo na. Nga lo na nga sala agronomie agriculture. Donc nalo na ra nzemo papa beso on beta salongo salongo nginda elongo longo salongo elongo longo salongo bokata bilanga na mboka na bino botika bitambola tambola pamba salongo papa maréchal abeta on a paradis po azaki soko linyo kuta na maréchal zwaka linyo na ye balakisanga ko lona bilanga mo lisangu moi manioko donc soko lingo kuta na ye zwabeli nyoko na wana secondaire otomboka maréchal azaki soko lingo kuta na ye biloko na bilanga na gwado kuta za mbila plantation na mbilo katika ko zwimbila mo kangiyo do ina grita sakana kiti nga bi français me ko lona linyoko o masangu o mbika na lona na ngome français na ebolu bati mais sikoyo mekano ko ebisa biso lelo oyo yeye eloko ni etindi yo be oya awa nengomba Kinshasa pona koloba be makamba papa pe komona pe papa te na yende pona au moins 8 ans a umeli quoi ngazala na Cameroun Bangui nazaki na Cameroun na okay mo Yaoundé après na fani pe na Bangui na Lakwanga na fani na Lakwanga après na zoni na fani na 5 kilos tant na fani na za posa na zo do bokoko esa ne zoni sanga pona za zairo te mais na za zairo na komi congolaise d'autant beaucoup meminga tina ye na équipe na kondinga tilisala na tali place abota papa na biso don na zongi na Kinshasa kwa na moni na zuki mais pona za pela posa bimise ponga na kinda au mote annoncer l'autre makasi bato belé balobi princesse Ndumba princesse azali be mwana Mobutu te azoluka succès azoluka bebez princesse wana ali mwa Ndumba mako alisala ayewa pona otala be makamba te nazano Ndumba baza ba ona raison ba pesa po alliance na ekotité
hein nakoza mibala ata 30 ata 50 donc naobalance bango oyo aza makasi oyo meminga komi na buo ondimi mpe kepe maloba na bango esimbi ke oza ekosimba te osimbanga te mpo nde bamoyenga mo nde naza na lese te esa neti esa eloko te me mokolo ozokazi okota na koti na komi batianga pia esalani ya buo mais siko motuna nga ezali be chef nzamba nzamba yo be oconfirme ke wali be ndumba naza ndumba te bango bakoba ndu soko ndumba ata jésus kutu bazobake mwasi ya ndumba bisoki boyebi kaza mwasi ya ndumba babe mabanga babamake mabanga te baza mposa mona jonanga te bamone te nabombaki makasi mpo na lingai nabombaki mpe makasi mpo na lingaki bamone te bazia mokono okota moninga mokono okota na commune bamona ye mokono okotanga alliance pe bamone baza na kimia do na obimise bongo te mpo na bombaka ye. Merci bana membre balandi ya avis du public boali kolanda biso botene belo kwa balifuma na lina princesse Makumu Tatu Mobutu princesse yebi ke baseli yo be monsieur belé na mboka banoko balobi mwana mwasi wana azoloba be mabe mwana mwasi wana azosakana be na kombo ya tata mokonza mboka oyo yakufa banoko neti banani mwasi wana alibe mwana ya presidente okoloba nini pona public balibe kolanda bana mubasele miso mabe loko banani émission Same belé na komona obe na internet ezali be ko circuler mwana mwasi wana alibe mwana Mobutu te mwana mwasi wana donc vraiment balobi be belé okoloba nini pona public bazwa kimi moi so toza mukie 350 bakoko baondima toza 150 papa na biso abotani na baanimatrice toza nombre na biso 150 ko bazwa kimia na Rwanda toza na bana na Tanzanie papa biso aza na bana ebe ba chinois tozali donc toza monde entier toza 150 bazwa no kimia po to obima no to site do bazwa kimia ba médecin wana pe bazala bien ko sala biso adeni ngaza nga kimia po doko ala yakina nakuluka bandeko wana kutena na bango te omote na kutena papa na ngatiki toza na alliance yango ni nango boye pe pota na okima be mbango awa okima te obanga kobanga te zape abaki recours à l'authenticité d'autres zongi na koko nde kosukosu bakoko bandima bandima ke yo walibe mwana nkondo naza mwana ye mwana nkondo Mobutu moto akufa te aza vie bomona ye apesa deuxième discours na luka pays moko boye o eza bien en Afrique na kena kotia mando pesa apesa deuxième discours na ye na Mali la penye na ke makasi mingi eloko wana walibe koyebango elibe makasi mingi bakondebele bakoye koluka yo no te princesse te ba lukanga te na kenda parler du peuple ba lukanga te za na ke moninga na kenda ko visiter parler du peuple na ba yer nini wana te ba yer nga mona lingi na kota parler du peuple do place za public nga kenda po na za congolaise do na za kimia po na za mabili na nga na tambola na nga place mona kei na kina RTN nga tuneza la bongo po na biki Kinshasa te na kepe na parler du peuple na tambola na nga po na kimia vraiment na za congolaise na za kimia to mona kiyo wa o lobaki mo maloba mo belé wa ebi ke ekrela ki yo pe problème pe nga pe moto pe na yambaki yo pe donc isali be mabembi problème na lobaki na bani toloba te point to ba congolais to loba na lobani za be preuve yani e preuve ni parce que ebi ke makambo oyo yalibe makambo makasi mingi ko preuve ni nde na zana ngo e preuve ni pona ebi loko na cette preuve zo bisa preuve yani. Merci bana membre balandi ya avis du public nga bino le gombo quartier chef nzamba nzamba malaka na biso e komi be vraiment la suka to ali kozana bino na avis du public na osenge te bo partager émission yo bo liker et rozabe malo mais parce que moi le bano be la suka bo na mona papa ma ndefa pembe hein papa moko aza mandefa pembe papa Didier mandefa pembe Masuki papa Masuki Masuki kasi ye motonde akolisa internet na ngomba Kinshasa ye putasala papa makambo wala ngala ye ba ba internet makambo bino ba français na ye ba papa Masudi mandefa pembe na bokele folo le belenga na yambe ate me mukolo ko ye palanga na wapi e palanga na groupement na ata elisa la kutanga
Ce que tant ya lisala papa. Biso za ba senzi na lisala ameme biso moi caméra, afungoli biso radio, to pese loko te meto pese to boîte to pese mai mo to pakole ko pe parolami. Arozwa biloko ba centre ba ko bimisa eloko ya kuta nango na mai mo boy. Donc ce que tuna tout tuna ni papa papa wana mande fa pembe. Ache biso ka radio. Ache biso radio. Po biso batamboka to lobaka. To pese loko te po biso mbongo to za nango to teka. Batamboka bolo babe mabe. Tadie Masuki, toloba mabete na biso ki ya fungoli biso radio, tolobela to papa. Yo bato ba benga bango na ba expert. Yo luka ba expert moko ba kozelo moi diamant. Biso to PC mai. Ya PC biso radio. PC loko zelo. Yo va be makamna yo ya libe va mabe. Oh bona fingi na le mabe nga biso PC biso neti ya PC biso radio papa. A PC biso radio biso PC mai ya luka moi diamant. Poyenda yo place hôtel maramba biso to bango. Manaka na biso ko vraiment ko mabena suka mekano ko lobela biso pe ko talisa biso ete na bandeko o tu bali ko landa biso bandeko o tu bali ko talisa biso ko tala biso ba o te balobaki ete princesse alibe mwana mobutu te princesse alibe motomoko alibe ndumba princesse ali motomoko ka tambola pampa makoyenga yenga ali comédienne azoluka be ba vie olobani pona bango tala be matata. Ngana oluka vite ngaza be vrai comédienne tuna poni omoni nga dada vienga jo saboti mwana mobali elongi ya papa mangbaou mwana ngo ya mibale elongi ya moso tika na yebisa yo zila na yebisa pona za artiste ya solo moni vienga jo petit nanga kasi mobuta tata na hotel mosuku na za artiste pona koza ngada ngape na za artiste ngata nga dada ya gwado kasi yango kosi yo na yebisa yo tango ngada dada ya gwado azo sa théâtre ngaza na ko sa lelo na zana na sali groupe na na sali groupe na théâtre po mutu format biso to tala ngo zanga diosi azara takinda papa ngakinda kasi yango kasi sali makambo na sali lelo te papa ngana zaka nde na zabo na zana ngande na zabo ali tata na yo te papa toze belé 150 asa papa na toza pe 150 baza na kimé mukola ko pesa émission a ko pesa susu po a sala émission yo a pesa nzanga bosko nzanga ndalimbisa ngapo ngabu zoba na ngazi mwana ngamba na pesa ndo ina sala kinda longa pe kumbongo lokwa to yo tala na yebisi oke moni nzanga ngandi na sala ki mona na ba yanzanga mosusu wana na yebisi nzanga bapati tala na linga bo te na yebisi nzanga ngandi na zaki zoba na kizoba la ngala zwi mwana ngala pese ko mwanzanga siko na ko sume pona olongo lango po motata ona ko na ngaza pi na yebiseni lokwa ngana zaki zengi na tangaso me na zaki zengi te na zwi mwana nga mobali na pese peti nzanga lokwa linga te na bana ngana olongo la komba ngo meka bana makango botabe mobulu boto za bana makango ti yo bite boto ba mwana makango na Kongo za droit mwana makango na ndimi yango ko papa moto na mwana makango pe na naza mwana makango me naza droit wila mama na yo etalinga te bonga za ata ba mate je mafu mwana makango na ndimi yango kafanda be calme na kofanda nyete na oloba mwana makango vanda be calme mimi naza mwana na Kongo mwana makango azati na lobi vanda be calme na koloba mais bana ma avili pi na koloba ko bana makango za be ka toza biloba lo papa toza bana makango me toza droit na Kongo na koloba pona za mwana makango me naza droit na Kongo na kozwa biloko papa na bapesa ngani bapesa kuna na te nazango ebele naza te naza tina yango te mayo babenga yo te yaka te nazango mwana makango naza nango mwana makango na place te a part c'est papa bisa sombe ebele naza nango makango na place te to dona droit lobela ye papa aloba no te ka ada ko reconnaître yo na li te papa na papa apesa ngani tini omoni pagotiana espace neza mukesilati onga zango ezebele. Merci bana membre avis du public manaka na biso ko na suka merci matono mingi na pesi bino merci mingi na bino tout bolinga kanga bino les grands bokatier chef Nizia Manzamba na pesi merci na yemoko les grands boss Didier Masuki aliwana mwana mobali mandefu pembe oete na lingala tokoloba biango kitoko mwana mobali atona makunza pembe atona kunza pembe mandefu pembe aliwana Didier Masuki motomoka sola kitoko ali motomoko social ko sunga be batebele merci mingi kimi ngota mino ko tene be malasima partager mission liker bye bye. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous.
plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact na idéologie bazobeta yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ata mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbango awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banorme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine korpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis tobomba bapine na bameshe bameshe elingi oloba nati sete mbamo tolongisi totie meshe na ndenge système ya mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosala na bademonte pine la machine à pine ezalaka na bademonte pine ego démonter pine ego monter pine gente kobeba te tosaka na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo ah ouais Kakebeti ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desaron Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Desoladama Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Desoladama Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Tekunaga naza kuye biso Tekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avis du public Tekunaga ko kilema tukinde Parce que le nom de ko Ils en effet Parce que